députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolo na député ya lelo tokomi le 5 mai 2022 toza les jeudi oui masolo na député lobi ezalaki journée ya ba sapeur pompier basalaki carnaval na bango ko banda boulevard ti na ministère ya intérieur pembeni ya palais du peuple eza masolo. Masolo aussi, c'est l'anniversaire, hier le 4, du fondateur Lusanga Ngele, l'un des 13 parlementaires. Il a fêté son anniversaire hier. Mais il est à Kinshasa, la capitale. Masolo. Masolo na de pité, bande konangai, tokobeta masolo ya clôture ya campagne pour na ba candidat gouverneur. Lobi le 6. Ceux qui ne sont pas malamu, ba gouverneur ba koyeban. Masolo. Masolo na député bande konangai tokobeta masolo na oyetali insécurité na matali kibala lobi lupangu onga na vanda kezalaki envahi par les gens ya matali kibala balongwe kuna tina ndako place ya kolela mususu ezalaka te c'est chez nos biens qu'ils ne m'ont pas trouvé bakutaki ngai tokendaki kosa l'émission wana bolandaki lobi sur Top Congo na Pigeon tokobeta masolo. Masolo na député eza conflit ezali opposé bato a territoire ya Aru na Faraje. Aru eza na province ya Ituri, Faraje eza na province ya Otuele. Bandeko wana bazowele la nini, c'est dans cette émission. Vous allez suivre même un reportage ya itinéraire ya gouverneur militaire Ninga Longwa Kibunya tia komi ndenge tozolo baboyi azana Ariwara epai wapi bakukutana. Masolo. Pero Luara abimi na mboka to azana kacha mboka. La réponse c'est dans cette émission. Dans cette émission, oui, abimi to azali. Dans cette émission, qu'est-ce qu'on reproche réellement na Pero Luara? Na yoki batu babimi ba o ba lobi boy ba o ba. Je vais donner des précisions en plus de ce que j'ai dit hier. Na copé sa précision. Qu'est-ce qui a énervé? Est-ce que Eliezer Akolo va payer ma kambuko condamné moutou parce qu'il n'y a pas le bac. C'est dans cette émission. Masolo. Voilà bande konanga na lingito beta moi masolo wana un peu mbangu dada. Clôture toujours bandawan. Campagne électorale ici. Na ba province nyoso. Province en tête pour na ba candidat. Congo central 22 candidats. Lobby Jean Jomi Dongala à lobby. D'un côté, il y a Nemo Nantemi, Jean-Claude Vouemba, président de l'Assemblée. Campagne électorale est Sili. Chaque candidat a lobby. Appelle si Makanisinaye pour la province. Et Jean Jomi Dongala lobby qui a causé la autoroute. Et lui, sa vision n'est pas sur une année, il est sur 5 ans. Nemo Nantemi, Ndenge Bayambie, Lonja Congo. Balobio ya kovote yeta okufa ndika na mutu bogoyoka e kuna soki otali batu bali kuna 22 candidats nani akotikela nani kisalume banda azakuna donc na cataracte na lukaya na ba fleuve ale ba mibwaki makuku matatu ekufi koyoka nezate Batuni Jean-Claude Vouemba à lobby, Bolandi Mbuta. Néanmoins, Nantemi à lobby, laissez les ambitions s'exprimer. Nyonso o Bambuta, Bayokana Kapona Congo central, que il faut tozalaka. Awa, ceux qui ba o bazui, na sima ba o, ceux qui tarakta zui, na sima lukaya zui, na sima ba fleuve zui. Et là, mon côté, et Jean Jomi Dongala lobby lukaya depuis Babanda. Pendant depuis 62 ans, Lukaya Bazou gouverneur Kakamoko. Yangwa lobby, Ngana Zomi Boaka, tel que soit.
Donc, tout ce qui s'était convenu, tout ce qui a été convenu par Bambuta, nous secoué. Voilà ce que je vais encore vous dire. Batutu, au bazaba candidat, ezala na ba Maïndombe, ezala na ba o ezala au Congo central, ezala au Lomami, ezala Maniema, ezala au Sankuru. Nazo souhaité bino bonne chance. Mais nazo zonga na likamu nazo loba. Mutu ako sabino te. Le chef de l'État n'a parrainé aucun candidat. Le chef de l'État n'a parrainé aucun candidat. Bako sabino te. Bayana discours na bango nenge bazoya. Ezala bao bazo uta Kishasa. Ezala bao bazakuna. Chef de l'État a parrainé candidat à mon côté. Moi encore la première dame. Voici la vision du chef. Alingi koyoka nema kelele te ya ketangu mutu soki mutu a échoué bala tisaye. Azana posa bino batu boyebi. Le député provincial. Bosali déjà 3 ans. Boyebi pasi yambo kawana. Boyebi nini besoin zali. Bo voter mutu en fonction ya obozo monake agoti ko apporter un plus. Parce que la crise ne sera plus tolérée. Tout le monde, même pied d'égalité. Onga na solo la gana mokonja mboko. Onga lokuta. Les chefs de l'État n'ont parrainé aucun candidat. Et la première dame n'a parrainé aucune candidature. Bako Sabinote, vous devez convaincre. Parce que quand vous commencez par lokuta et la démagogie dans le trafic d'influence, nena ko simba yo lisusu. Yebi sangai. Nena ko simbo lisusu kozala kake. Ngana solo la kana mokonja mboka. Ngai chef de l'État. Okosale loko mon côté. Nous avons besoin de gouverneurs travailleurs. Retroussons les manches. Et vous êtes censé connaître la province de Bolingi Bokamba. Chef de l'État a parrainé à ta candidat à mon côté. Gouverneur à mon côté. Lokuta. Yo komina nazame sitambo. Première dame a parrainé à ta candidat à mon côté. Lokuta. Oyazo kosa yo wana aleka na télévision aloba que chef de l'État a parrainé candidature bo. Aleka dans les médias aloba. Boni lokuta ya modèle oyo. Olingoza la gouverneur obandi na lokuta boyo. Parce que ce n'est pas le chef de l'État koya kokamba province wana. Eza yone mtoko kamba. Et vous êtes censé connaître la vision du chef de l'État et son souci. Mais si quand des trafics d'influence, tika lokuta. Le chef de l'État n'a parrainé aucun candidat. Moi encore la première dame. Mais bino ba député provinciaux, bopé sabiso ba gouverneur, o sengeli tolo ba que voilà, enfin ba pesi biso mutu. Quand quelqu'un manque le discours, abandi kolo ba bilobela wana, ngana ibani na chef de l'État, ngana ibani na première dame. Qu'est-ce que ça a à voir? Bino ba twango bokuta na ngana chef de l'État. Biso ba tout mona kaye na télévision. C'est révolu cette histoire-là. C'est révolu cette époque. Yango tangu bozo mona, bisoto se panchakasi les valeurs. Je suis tombé sur la vidéo du prof Jean Bele. Les assos qui a 2020. Azolo bela makambu ya recensement. Ozo sentir que mutozo maîtriser quelque chose. Ndenge tozo ke na élection ah, batwaza ka boyebo. Recensement pone salema pour que tous allons afficher, tous allons eloko, otoko banda ko recourir chaque fois que nous avons besoin des élections, au lieu que ça la recensement chaque fois. Le professeur Mbele. Tout seulement muketo yeba recensement ezali loko nini. Et puis eloko nini vraiment tous en avons besoin. Bandeko. Recensement ezali eloko oyo esalaka ke kotanga population koyeba kaka ba caractéristiques ya population. C'est-à-dire que basi bazali boni, mibali bazali boni, bana bazali boni, banani basala musala boye, banani banini to se déplacer ndenge nini, et banani bavandi na ndako ofutela, banani bazana bandako na bango moko, banani bavandi na cité boye, batu boni bazana mboka boye, wana bayonga ngo recensement. Recensement yali ko recenser koyeba nombre ya bato na ba caractéristiques ya bato wana. Ba misala ni bazo sala yango ne ko permettre pour le gouvernement central à ça ce qu'on appelle la péréquation.
koyeba ke mbongo boni totinda na bandal bato boni bazana bandal mbongo boni totinda wana likasi bato boni bazana likasi mbongo boni totinda wana Goma na nini na Ngadajika na Basankusu na Isiro. C'est ça les recensements et qu'on servir na biloko wana, ce qui est très différent de la base de données nationale autosan angote bandeko. Base de données nationale ezali nini? Base de données nationale ezali esika ba information nyonso ya ba congolais ezali tango mwana botami ba tie directement kombo na ye, tango takufi ba marquer na kombo na ye ke akufaki na date boy. Comme ça, il peut permettre biso facilement tous à na ba données moko ou ba bengaka ya nini ba données ancestrales, c'est-à-dire que ils ont l'accès biso nani azali koko ya nani koko ya nani akufa une colonie na akufa ndege nini nde yango ni zaka na kati ya base de données nationale. Ba pays nyonso ya mokili mbaza nango, le seul pays na mokili mobimba o baza nango te ezali République démocratique du Congo. En effet, tozalaka nango depuis que mboka na biso salemaki na preuve makamba 1885 tozaki na base de données nationale. Toye nango ti tant to komi indépendant, to continuer nango ba carte o tozalaki nango bazobe nango carte ya SD. Na 1967, carte wana échangé et komi carte d'identité pour citoyen. Pardon, en 1972. Et comme carte d'identité pour citoyen. Mais tout ça qui toujours la base de données nationale. Base de données nationale là et continuer till na 96. Na 85 tango bitumba ikoti tango Kagame na Museveni bayaki na kati ya mboka na biso, ils ont détruit, bango va détruire base de données nationale de la République démocratique du Congo. Ils n'ont pas détruit seulement la base de données nationale, ils ont détruit aussi toutes les données d'administration. Il y a ba école, il y a ba université, il y a fonction publique, il y a armée, il y a police, il y a service de renseignement. Il y a moi siko yomboka na biso zali mutakala. Tozana ba biloko on a te. Siko elo nini to sala. Il faut total la priorité na biso siko. Ce qui to comme la situation ndenge wana, priorité na biso ife zala elo ka liboso pour rétablir base de données nationale. Mais tout ça qui a monté en 2003 tant que lobby qui est bitumbesili bien que silate et l'autre ça qui a gagné tout ça enrôlement électoral. Il y a un autre comment c'est que na cycle nyonso il y a élection il faut tout ça l'enrôlement pour la nini tout ça base de données nationalité et puis enrôlement tout ça sur base de quoi to éviter nani azali nani pas na muta comme candidat nani azali nani pas na muta comme électeur nani azali nani pas na muta comme soda nani azali nani pas na muta comme ministre comme député comme sénateur et ainsi de suite to éviter pour na nini tout ça la base de données nationalité. Ça c'est notre problème. Sikoyo totalaka priorité à mabe to sala ki erreur munene ya to so continuer na ngoti lelo yo na mokili mobimba ba espion bazara na ambassade na République démocratique du Congo bazara besoin bazara ambassade té parce que mutaye a se déclarer congolais à côté na fonction publique à côté na politique à côté na armée à côté na police à côté na service de renseignement boye bandeni to ça la base de données nationalité ndé problème to ça na yango yo. Pour nous, tous les gens qui ont bakaka, bakoka jambe, sabotage partout. Moi, je fonctionne comme mboka ezate. Mboka est comme ingouvernable. Nandé mo mona noté parce que tous ali na bateau ba infiltrer système. Pas la faute na biso moko. Pas tout ça la erreur. Au lieu de tout ça base de données nationales et la priorité na biso tout ça la ngote. Tout ça comme priorité. Mais si tu veux continuer à même bouzoba wana, ya biso, ya congolais, alors que tu as peuple moko mayele. Tu veux continuer nango, pas tout le bamakambo, recensement. N'a tout expliqué, bino, c'est que c'est le recensement. Le recensement est que ça la base de la nationalité. Et il dit, vous allez n'avoir chiffre, vous allez tout ça l'addition. L'autre, ça l'année en wana. Au pas ça l'addition, il faut vous en avoir chiffre. Au bas chiffre, ils allaient identification nationale. Identification nationale. À partir de l'identification nationale, nous avons le recensement. Voilà. Les gens qui réfléchissent et qui proposent. Pas les spécialistes aux insultes. Non.
nakoya koloba likambo awa ngai tambo nga nafinga ka mutu te. D'abord éducation nangeza ya kofinga mutu te. Ko critiquer, oui je critique, ko condamner, ko dénoncer, oui je condamne, mais ko finga nga nafinga ka te. Et il ne faut pas me comparer na batu bazo finga. Et bonne chance na ba candidat gouverneur nyos. Prof Jean Bel, leki na yo monsieur Tambo azalaka toujours fier pour na yo. Et vous méritez d'être honoré. Les autres ana téléphone au capé les autres, c'est l'œuvre de ce monsieur là. Qu'est-ce que les Congolais n'ont pas dit? O balingaka ko finga batu bango ka ko kitisa batu na ba réseaux sociaux o basalela bango. O akosaka azalaka professeur na MIT te semba l'ailleurs azokosa. Téléphone au capi yango anebi. Na ba tablette zo tambol. Yo be bimisa ya yo. Yo to ko pesa yo médaille ya ko finga na lokuta. Il faut respecter les gens, surtout les gens de ce niveau-là. Il faut que tout ça y makasi, qu'on respecte les mingi. Ndenge tokolo babande konanga, chacun a sa part de responsabilité. Nazolo bela makambu ya bitumba na est. Tozana kuna oyo, il faut tolongola état de siège. Oyo alobibo, ainsi de suite. Et tant que tozo sala débat, à peu près c'est que bato FCC. Nami la pro, bossali vraiment un mariage contre nature. Les églises, je parle plus de l'église catholique. Parce que na tosa l'église wana ndenge to bunda na renfort ba ya ko pesa biso makasi. Ba vidéo bomona kana tela kabino ya bitumba misusu na zana ba mateka ebele tozana Félix Antoine Tshisekedi wana na Saint-Joseph. Bato ba uti kokwe ngai témoin. Boko kende ko sangana na FCC ndenge nini? La mukape ba ke ko sangana kuna. Et ce que j'ai appris au ngana yoti. Je ne confirme pas, j'utilise le conditionnel. Au ngana yoti zake ba vandi boye mwambongwe uti na kingakati ba pesi bango mwa carburant mke, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ça. Yango ba mwenye zolo bisa batu awa. Et nous, ça nous dérange. Pourquoi ça nous dérange? Balobi wana ke lobby le 6, bagoya ko sala sit-in. Tozo zela boya ko sala sit-in. Parler du peuple peut parler na binote. Boya ko sala. Mais toko bandaka ko zo image. To moni bino na ba Shadari, na ba Kabange, na ba Mova, tozo image to bombi na campagne électorale. Ya nkaka toko banda ko zongis. Batu bazo travailler pour na retour ya Kabila bango. Batu bazo travailler toko banda kozwa kabino ba photo mikolo nyonso o mikosa te o postulé ata na députation o kokufa parce que wana tozo bombaka yango kana ina zo chela binofu ndeko nanga prince pengi oke ko vanda kuna yali kamunini prof kitoko boke ko vanda kuna yali kamunini oyo makambo bandiko bima yake carburant na bino ezo utakinga kati. Vous trouvez ça normal? Namboka oyo batu wana prince okokati kokufa tango tozaki na bitumba. Devos kitoko okokati kokufa tango tozaki na bitumba. Et vous allez vous asseoir avec ces gens-là. Batuba vimbisa bien nga Martin Fayulu Mutuboy. Et ça banani. Et ce jour-là mon caméraman Didier Diema Kesela alala na boloko. Kuna bien nga Martin batikaye même place azalaka na hôpital. Parmi les rares bakota ngata mwe na kota. Yango bomoni tango na lobelaka vient nga Martin na lobaka na moi respect moko boy parce que je connais le parcours que nous avons eu avec ces vieux. Je ne suis pas de ceux qui pensent que non, je dois tout jeter en bloc parce que batu bakabwani non, c'est faux. Ezakier moko yindi kaka ngana vient nga wana tozana balabala. Martin Fayulu m'a dit. Je dois le reconnaître. Yango mi kolonio sona lobaka na ye vient nga Martin. Ndeko na yo, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je me rappelle une fois au début. La distinguée première dame Zolo ba tete. Batunyon so bako kende. Martin T.
Martin T. Parce que nous connaissons le parcours. Et moi, je ne peux pas entrer dans une chorale pour boyo kangana zo finga Martin Fayulu, soit na zo finga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na osala ngote. Bokende koyemba. Et d'ailleurs la culture ya kofinga etalinga nani. Et c'est parmi biloko oba to bazoloba sans j'ai essayé de suivre beaucoup de personnes. Basali analyse sur le dossier à Pero Louar. Je vais vous mettre encore la vidéo de Pero. Si l'équivalent de Kabila c'est Tshisekedi, Kabila limbi sabiso. Si on a chassé Kabila pour que Tshisekedi prenne plus de 500 millions de dollars américains de réserves d'échange, les dilapide comme des cacahuètes, pour qu'ils ne comprennent pas qu'il y a une différence entre son argent et l'argent du trésor public, Kabila, pardonne-nous. Si nous t'avons insulté, toi, Kabila, pour que Tshisekedi vende le pays au Rwanda comme il le fait, aujourd'hui, notre or est raffiné par le Rwanda. Notre cuivre est raffiné par la Zambie. Paul Kagame est devenu l'ami et frère. Kabila, s'il te plaît, pardonne-nous. Si toi, Kabila, nous t'avons chassé, pour que Tshisekedi ouvre nos frontières à l'armée ougandaise, comme ça se passe aujourd'hui, pour que Tshisekedi lance de manière irréfléchie l'état des sièges qui ne nous apporte aucun fruit, Kabila, s'il te plaît, pardonne-nous. Si nous t'avons chassé, toi, Kabila, pour que Tshisekedi, Félix, vide l'Europe de tous les chécouleurs, des man, des féman, des frappeurs, ils viennent, ils leur donnent des grandes fonctions ici. Ils font perdre à la République ses lettres de noblesse. Kabila, pardonne-nous. Si nous t'avons chassé, Kabila, pour que Tshisekedi prenne la présidence de la République, le transforme en une agence internationale de voyage touristique, avec dans le rôle de touriste en chef lui-même, 2 500 000 dollars par voyage. Il en a déjà fait près de 200. Kabila, s'il te plaît, pardonne-nous. Vous avez suivi ça. Qu'est-ce que nous condamnons dans ces propos? Est-ce qu'à Kossi, à lobby vérité, na lobby te, à lobby ndambu ya vérité. Yaliboso, qu'est-ce que nous condamnons dans cette vidéo? Moutounion soit tanga ou celui qui a une petite connaissance et a droit, ayebi que cause à la raison, mais sur le plan forme, ceux qui au bongi si malamu te ko perdre. Bavoka to zwaga bango ponani. Généralement, ce n'est pas pour les fonds. C'est pour la forme et la procédure. Quand la forme et la procédure sont biaisées, on peut perdre raison à yo. Ou on a vraiment c'est esa connaissance ya moi muke ya batu koyeba. Ça c'est un. Les temps qu'il tient, la forme, la façon, la manière. Ça c'est un. De deux. Kokende kokota tina vie privée. Il y a chef de l'État. Qu'on raconte. Babilo koyo za capable était ya ko démontrer. Même alors, ceux qui toquent dans Nzela wan. Allez, tozuyo, pe toseyo aw. Libido angolo beli, nana zanango koleka. C'est pas ça la question. De trois, lokuta ndekonanga pero apesi. Ezaya koloba ke babundisa Kabila atikala jamata mukolo moko. Quand Rossi Mukende, Thérèse Kapangala mourait, lui-même c'est le rôle qu'il jouait. Mukolo wana yemo kwa yebi place Azali, c'est mon frère, c'est un ami, Pero Louar. Ayebi, mais nazota la batunenge bozo kota na lobinza menangai. Ceux qui boyebi te, bo vanda kimia. Les jours que Rossi Mukende tombait, Kapangala tombait, lui sait quelle position il avait. Il sait. Ngai tambwe na yebi. Serge Kabongwa yebi. Mukeba yebi. Safu ayebi. Izuba ayebi. Joël Kade ayebi. Peter Tchani ayebi. Christelle Vwanga ayebi.
ndenge nazotanga wana natangi bango nyonso te bamusu bazali bolimbisa ngai. La position que peut occuper les jours owa et botikali boloba ngai mutu na yamba pero na plateau na ngai mutu aliboso tango baye ko réclamer soki 24 mois soki combien de mois oyo bazalaki kofuta bango te mutu azokoka kofongola munoko na yete pona loba na digital bazoyemba à la gloire de Dada et à la gloire de Raïs 100%. Ngai tangu nazo sa l'interview na Etienne Tshisekedi wa Mulumba à l'époque en 2011. Les émissions qui étaient animées pour Kebabo Mangai, c'était où? C'était sur le digital. Nabanani, nous connaissons. Alors, qu'on faire croire Batou que yo bundisa Kabila et que quelque senga Batou Kabila, nous connaissons votre stratégie. Toye bien bien. Le mal, si tout bande qu'on a vu sur les Liban, moi j'ai pitié. Yamboka, oh pourquoi? Au moins on ngana kendaka poto. Nataka boinase. Pona nini? Poto ngana ebité. Nazana bande konanga ba vivaka na poto ba ebi poto bien. Ngana nazamu paya. Na ko prétendre ko yeba nyonso te lokola bango moko. Et si nous revendiquons ça, tout ça m'a bêté. Je me rappelle de konanga bokechu wayambo. Commandant Eso. Ya edi batumisa tuwana natanga ka bango mingi. Et na loba pe na bino ketala ata soki ba fininga yi. Boko yoka nga te na répondre. Tangu soki sayala nani comment na nani ndeko wana amekaka koloba bato apoto lokola bayeba kiye biso auto yeba kiete basalela kaye question pour un champion ndenge et Jaco sayala voilà ndenge alongwaka kuna ayeko postuler au côté ya bato ya Kabila ngai tamwe na yebaka yango te parce que bango bayebaka tango bandiko bimisa lokola linyalo bela bato ainsi de suite balobita hein yo tika kabiso awa ok boyna boy babimisi wana za makambu ya libanda que moi tambo je ne peux pas prétendre koyeba na koya poto pour 2-3 jours batambushi tambushi ngaye pa bande konanga wana surtout nazongi bamona ngana bandiko loba c'est la même chose ngana senga kabino bande konanga boza libanda botuna kaka même biso. Posez-nous la question. Quand on venait là-bas, naebi Barex Kazadi bande konanga Odombo banini, je connais autant. Yango moni des fois même temps babimisaka ba polémique na bango, je ne réponds généralement pas. Jusqu'à ce que mon frère Odombo alobananga ngai nde muto nazali kotinda ba mama wana ba finga yo. Voilà, c'est niveau. Là il m'avait dit. Il m'avait dit lui-même. Yango pe na tuna kabino ba mama pe boko vanda kaka boye musala na bino ya moko avandi boya tinja le bo finga bo bandi pe ko finga. Je n'ai pas ce niveau-là. D'abord, je n'ai pas cette éducation-là. Na ki villageois nanga. Mais ma kambu ya Congo botu na kabiso. Pero ne devrait pas ko sabatu ya modèle wana aye wana za stratégie. Babi misi Kabila awa babi mimisi kamambongo Kabila zozonga comme très populaire ba kinwa balingiye makasi. Après ce que ozotala cheminement ya ba makambu malembe vous allez comprendre que il y a quelque chose vazo préparer moralement bato. Mais aussi mbate. Le sang a coulé ici. Et tant on a yambié muke akeko sala conférence, j'étais là. Na yewan, o bato moto, balinga ba matsanga na moto, na kenda ko bata na kanivo, balobi ozo sakana na dada. Awa afongoli lolemo na ye tangu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu pouvoir. Il y a rejoindre ba Junior Dinanga qui réclamait ba salaire qui ont eu, je pas encore respecté Junior Dinanga parce qu'abanda ko réclamait pendant que Kabila était là. A réclamer mbongo na bango ba futa bango. Je peux encore le reconnaître. Lui n'avait pas le courage. Il n'avait pas le courage. Tellement que to comme une confusion ba tunyo so ba comme to bundisa Kabila to bundisa ye wapi. Boyebi sangai na nzela nini, bozalaki na nani et quelqu'un va se mettre comme ça zo kosa biso to vandi, allez to beta maboko parce que alobi.
Là, nous apprenons. Babimisa dit que accueil à Koti Zambi, selon les informations que j'ai eues ce matin, Pérou est au Congo. Selon les informations, on gagne à Zanango na Tongwa. Pérou Luara à Zana Congo. Et mais maintenant, quand moi il y a Mukewan, Bakoya ko Kangayo, ok ko Samba avec trop de preuves. Parce qu'un intellectuel, quand il dit des choses, s'il n'est pas convaincu, à utiliser un conditionnel. Yango biso tolobaka. Toyoki ke, balobi ke, eza conditionnel na lingala. Devant la justice, on peut s'en sortir. Mais quand vous faites des affirmations comme ça, et puis au si batou, parce que ezana nzela moko bozo préparé ya que Kabila peut rentrer sous une autre. En tout cas, ngana ebité. Biso to alika ka. Yango bomoni batou bele bazo ganga awa. Bato apoto pe bazo betela bango maboko, ba beteli bango. Ngaitambwe, makambo. Hein? Ba beteli bango maboko. Jamais to yoka bango. Jamais. J'ai félicité Ndegonanga Jésus Beledo aussi pour nakamwa analyse à ça. Il ne faut pas mentir les gens. Nous sommes les historiens et à temps présent. Et puis, on met l'inanouté. Ah ouais. Olongwe pas Kabila, il n'y a pas 3 ans. Il n'y a pas 3 ans. Et nous connaissons le rôle qu'a joué chacun. Même dans la presse, ce qui poussait aux gens pour qu'ils diaboliser, il est roi dans mon toit, ainsi de suite. Nous connaissons qui est qui. Yangoti le nom lobak. Bimisa vidéo ya M. Tambo place à Zofinga Bato. Et Kobimate. Bimisa ma preuve. Attends, manquant. Il y a que M. Tambo était en contact avec Kalev avant de devenir Moutouaner. Oh, Babimis. Parce que tant que Moutouazo loba, babangi bamonike, Moutouako loba boete, Moutouako dénoncé boete. On défend, on défendait la République. Nous continuons à défendre la République. Et tous jaloux. N'avait fort biso tomena. Et nous connaissons les rôles que chacun jouait. Ceux qui partent, ceux qui osent haine contre les chefs de l'État. Et Kolingo Bimiselango, Moutounion soit Kobima, au côté Simanaye, nous vous connaissons, j'ai senti ça. Et tout ce qui s'est fait, ils ont préparé, croyant que Kabila peut retourner. Beaucoup si, Papa Toko Bundi Sabino. Au moins, il y a différents, il y a besoin de pouvoir oyo natala kango lokola mbisha aquarium. To komi wapi télévision oyanga. Etikala jamais. Na présidence ekotakate. Na ba ministère na bangwan ekotakate. Totala ka bango ndengwan. Alors que eza eloko serva bango nyos. Le lomo wazo pesa. Je vais poser encore une question. Comment Pero Luara s'est retrouvé na meeting ya Sama Lukonde na Lubumbashi? Qui l'a amené en toute réalité? Tout le monde a la complaisance. Qui a amené Pero Luara à Lubumbashi? Comment il s'est retrouvé dans le meeting? Il y a Sama Lukonde dans Lubumbashi. J'ai dit la même chose à l'IGF. Qui m'entend? Nalobi papa. Bino donc boko vanda wa ya ke bo récompensaka les journalistes qui nous ont combattus, qui ont craché sur notre combat, et vous les enrichissez. Bozo pesa bango ba moyen ya ko attaquer biso. Je vous ai fait remarquer comment Moutou a comisa IGF, mais a finga chef de l'État. Moutou a comisa IGF, mais a finga chef de l'État. Est-ce qu'on comprend ça? L'IGF travaille sous l'autorité du chef de l'État. Mais mieux vaut pas comisa IGF, mais va finga chef de l'État. Et puis so batou, to sala ba effort, to sala to zoti ke la bino, to tiki bino, ça va. Mais attendez. Et vous voulez vous solidariser Nabato Nengwan. Je ne suis pas pour ceux qui pensent que Pero Luara c'est quelqu'un à abattre. Non. Ça, je ne peux pas accepter. Ou on a côté les mélango. Na kondimate. Mais le Congo c'est la pété. Et ça y a que Pero à Koko c'est la combat na bisote parce qu'atika la jamais kobunda. Atika la jamais kobunda na biso atika la jamais kobunda. Pero à lobby, je crois, une année après l'accession du chef de l'État au pouvoir. Ou on a besoin d'un mariage FCC cash.
D'ailleurs, Kobima pour nous réclamer bon on a. Et nous devons éviter que pour des besoins personnels, toi engagé à la République. J'ai dit ça à un vieux. Pour Nabilo qu'on a yo, Wambala tout le monde. C'est ça l'opposition. Ça l'ango sur base Yabilo qu'on a yo. Mettons aux yeux yango Kabelinani. On doit faire la part des choses. Et ça n'a pas tout ça la frustration pour les besoins égoïstes. Et il y a les gens bazakana mutema ya Congo. Et ça peine à bao basala combat et comme un business n'a faire. Mais il fallait sortir la tête pendant que Kalev était le tout puissant. Tondi Mayo. Des miapes et zongala. Tondi Mayo. Bouvanda. Et je me battrai pour ça. Il y a un moment où on a soutien à Félix, soutien au chef de l'État. Mais attendez. Et j'ai dit aussi, je me suis adressé à un ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaï. Dans le bien excellence. Ni n'ango tozo mona oyo. O comment on a pasteur Denis Lesio, moni penzako ala muki ba cameraman ba tondi wana. Vous voyez tout c'est comme parce que zolobani tozo bebi ça même bana na biso. Le secteur n'est pas réglementé mon Dieu. Buzoba na buzoba. Banani basali Eliane. Banani basali Zawadi. Banani basali Mami Chibola. Banani basali Mama Mimi. Banani basali biloko ya ba Peniel. Banani basali biloko ya ba Mike Kalambai. Banani basali biloko c'est pas possible. Tout ce qui a comme conflit là-bas, pasteur, banani bazo sala, c'est la presse. C'est un domaine non réglementaire. L'État n'existe pas dans ce domaine-là, alors qu'il faut faire sentir l'autorité de l'État. Et pendant ce temps, ngana lobaki. Bota la même bitumbezana est muto avandi na ye, azo li azo mela, azo seka. Et puis azo diffuser biloko ya ko décourager les militaires qui sont au front. De se moquer de ces gens-là, bazo kufaka na ba condition moko, moko bazo kundaka banguna ba poto poto. Yo vandi osokoli oje ba cravate nenge to vandi bo réseaux sociaux ezali. Si ça ne dépendait que de moi, na ba zone on pouvait couper les réseaux sociaux. On laisse nos vaillants militaires ba travailler nan. Distraction en lingua. Ah, le gouverneur militaire Yaituri, Akamati, Nzela Zokende, il faut que tala comment même population bako yambaka ye nanzela. Suivez ça. Le Boyanka Chamadjouni a mission d'itinérance sécuritaire en territoire d'Arou, en passant par Djougou et Mahagi, engagé à restaurer l'autorité de l'État. Le gouverneur militaire, accompagné des membres du comité provincial de sécurité, est arrivé ce mardi matin à 2h à Ariwara. Ariwara, centre de négoce situé à 350 km de Bounia, en territoire d'Arou, sur son chemin à Katanga, tout comme à Djalasiga, où les forces armées ont restauré la paix. À cette période de l'état de siège, les patrons de la province a salué le courage de la population. Par ailleurs, le commandant des opérations a promis un châtiment suprême aux forces négatives, aux terres de Tiweri. Le chef de la chefferie de Walendouati a félicité les forces armées d'avoir mis en déroute les miliciens Codeco, stabilisant ainsi la situation sécuritaire dans son entier. Je remercie son excellence et puis les forces de sécurité pour le combat mené. À Ariwara, le gouverneur militaire de l'Ituri et sa suite prendront part à la rencontre interprovinciale avec les Haut-Ouélé autour du conflit de limites entre la chefferie de Kalikomi en Ituri et Logololi en territoire de Faradji le 17 avril 2022. Ces conflits avaient causé la mort à 6 personnes, plus de 200 cases incendiées et un déplacement massif des habitants de Kalikomi. Le gouverneur militaire de l'Ituri arrive à Ariwara pour la deuxième fois après son passage au mois de mars dernier. Sa précédente visite en territoire d'Aru lui avait permis de signer des accords en matière de coopération transfrontalière avec la province sud-soudanaise de Central Equatoria State et ses districts ougandais. Et maintenant, ça c'est la population bazo sepel. Banzela o batwaza alongwe bunya aketi na Ariwara par route bazo kindaka.
Pona nini kuna batu ya Faraje na batu ya Aru bazo bomana. Il y a eu plus de 8 morts. Nini o ya déplacé ndelo. O ba koti bo déplacer ba territoire et comme il okola ba mboka je ne comprends rien. Les londe ba kutani na Riwara. Les deux gouverneurs ya Otoele na ya Ituri. Mbote na bande kotu ba kola nanga sur la radio Simba tozakuna na Riwara. C'est grâce à vous que les informations, nous les avons à la minute pour na Oetali Ariwara. Il faut qu'on ait Bolanda Kanini. Nous sommes là, on ne réglemente rien, au nom de la liberté, je ne sais pas quoi. Mais attendez. Toboy Batouba Lobate, Toboy Batouba critiquer. Vous allez même décourager les militaires qui sont en front. Bango Bakoufi, Tozomona ba blessé de guerre. Nana Zwaka Bangwa charge, Nana Mona Kabango. Même temps, Basenga Kayo 100 francs, on pèse na balabal. Ba militaire wana ceux qui bazate na ba front, biso tokola na bandako. Oh. Et ces militaires là, Bakweya ou bien les Akaba, ne kona biso to tinda, Bakenda kuna, pour combattre la école. Na lignina lobe la dossier, il y a insécurité na Matadi Kibala. Depuis fermeture, il y a des dépôts, insécurité comme Makasi. Lobby nga nazala kite na bimaki na kendaki émission na Top Congo na Pigeon. Baye ko envahir chez nous parce que bayebi nana koti kolobe la bango. Nous sommes 500 députés. Nous sommes 54 élus de Kinshasa. Nous sommes 14 élus de Lukunga. Place na vanda kana Matadi Kibala. Distance, il faut qu'on ait 3 transports. Mais voilà, là ce qui s'est passé. C'est que biso to vivre ande na ba dépôt. Batu o bakufa wana. Bakufa na ba dépôt te, bakufa na kati ya ONZT, bakufa na principauté, bakufa nde na veni ya sima. Mais na biso bata ba dépôt to komo sibi ko ndenge ni. C'est que biso to zo souffrir makasi. Ko fongolela biso ba dépôt, ko fongolela biso ba boutique. Ba pharmacie ba ki sezo beba ba boutique biloko zo respirer siko biloko wana biso to ende et papa père léger c'est que so papa zate biso to rolala a ou bien to kokende tina chaîne azo la biso solution oye aza papa molobeli ya Matadi Kibala ezande na maboko na e yo moko tala likambu oyo papa population bazonyoka matoko boko la bana ndenge nini bakotanga ndenge nini. Pour eloko o epesaka biso facilité ya kofuta ndaku le biloko ezoya tozosa musala ozozwa mbongo ofutela bana minerval ozofuta ndaku mais siko babomi tous les 4 quoi o biso toluka mbongo siko tobanda kobotola ou ndenge ni kotozoyeba ide na bino bakonzi te kotala na minute kuna na Matadi Kibala pese eza bazokotela batu na bandaku sécurisation eza esuti esili par rapport à makambu oyo opre souffrir biso bepwani seka biso toza bakongolais te bako wana bakufaki deja bakufaki po bango bazongisa Matadi Kibala baosela bato misu bakufa obe koma ubie biso deja tovange na ndenge na biso osolution suki ezali biso efende tobimande na prince tokoyimakile tanga seka bozwela biso solution ti lelo Kikulu nezongi tokomi okolala penda 18h circulation isusu eza te mobulu penda mpona bato bazokufa tojise bololinga nini olinga nini na mboka oyo olobela biso ezongisa eza activité na biso na Matadi Kibala ezonga sikoyo nde bakamion esalaka accident bakanga mpe bakamion etambola lisusu te mpo camion partout eza accident esami na kati ya mboka jamais yo kozwaka yokanga badepot bani est ce que depot moto akufi na depot azalaki ana
bokangaka bamituka ndenge ezotambola ndenge esalaka accident ke boye esali accident ke boye esali boye bokanga yango po tondima sikoyo bamarché pirate baozwa mbongo bazwaka mbongo te na bamarchand moto nyonso ayaka azwaka mbongo na marché pirate wana oyo bino bolobi marché pirate moto nyonso azwaka mbongo sikoyo bino bokanga mpona tokola mibali sikoyo mibali mpo biso toza basa mabala toluka mpo tovivre mobali soki azwi te biso tozwi mwana lie bana batangi sikoyo na miniti oyo nde bokangi badepo bokangi biloko nyonso boluka solution bopesa mibali misala malunga mpo biso basi sikoyo tovanda nde bokangi badepo tovandi toyebi mobali akeya kozwa 100 fois 200 bana baotanga bana bakomela tofutelaka bandaku tolesaka bana totangisaka makambo elele sikoyo na miniti oyo bobwaki biso wapi botie biso wapi papa Lézère ye moko alobela biso abwaki biso wapi atie biso wapi tokosuka wapi seke toya biso nyonso toya na ndako na ye toye kovivre tokoya na ndako na ye toye kovanda mpo ye azwa charge na biso aza mwana ya mbanza papa nga na ozwa yo omoi nde toyeba ndeko Lézère suffit presse mais c'est Lézère Tambo je vous aime beaucoup yebisa ye biso lelo toye awa toye koconsidere ye parce que badepute nyonso nationaux provinciaux tomoni kaka ye mutu aya tout le monde tovota wana baya te yango toyeba na ye oke ye fala ye epa na biso ye aza mwana mosala na biso mais topesi mise anga tokolongole na mosala mpa tosala mango d'exécuté moi etilke prince tozalaki na conseil de famille na kati ya chefferie mataleki bala wana eza mboka na ngai je suis prince soki nakutaki France ou bien naza na famille Monaco eleza yango oyambanga na façon mosusu ou bien soki nakutaki na États-Unis naniani eleza yango oyambanga ndenge mosusu mais trop c'est trop même le président Démarre aza awa biso moto tia ye akumbela biso soki azosala makambo ya Démarre tokolongola ye ye mpe monsieur Démarre ne Lézère bakomi ona tobenge Lézère yango moto ye biso tokoya pa monsieur Lézère Tambo député na biso tokoya te fo topesa o tokoto aza mwana mosala na biso n'importe comment tokoya komona ye même 4 heures fayamba biso akopesa biso programme te atindaka bato tokoto non yango toloyi boye tolendi akende kotanga article 34 33 35 36 amonaka gouvernement viole loi alors toyei koyebisa eteke partenaire na biso tolika na makambo tolingi tosala yango toyei koinforme ye sino te Mobutu aloba tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko Etienne wa Mulumba aloba ke non le peuple d'abord toye na Kabila fils Kabange alobi ke tolérance zéro toye na Fachi Beton alobi ke état de droit mais babandero to sa sunini bana président de la République aya na mboka uta soin médicaux na Belgique ata autant combien de fois ça s'est comment on bataille ba bofuta biso monnaie les singes et tout ça ni Lézère aussi polémique la ndenge so na alors, c'est vrai, à l'improviste, de l'info se prendre, ça faut se la dengue, parce que ça peut sala et belé, mais dans tous les cas, il y a une délégation, il y a un lobby, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est que s'il y a moyen, il y a une solution pour le comme ça, il y a un délocaliser marché. Parce que Balobaki, sorti va délocaliser marché, répondre à ma magasin de Sawami. Alors, je compte, c'est il n'est pas inayo, il y a un terrain où il prend va délocaliser marché pirate. Dans le marché où il s'allait, il va empêcher pour que des points fonctionner comme ça. Donc, il y a pour nous dire la solution pour ça nini pour programme de biso moko to robima na prince c'est que to robebisa kaka c'est que ba soda ba eto beba nika to poma nika pona bino ba konzi boko kozwa solution ya peuple te oh sko eto de droit mweza bi bolinga biso tokende wapi tokende Belgique po to mona droit na biso en plan ko weza Matadi Libale Salani.
au 40e fois pour vous. Oui, bisa biso neti tala ndeti nga chaîne le roi ngabo. Pour lo butu ya malonga na mboko ezalaka te. Bobo mina nukuna bo confisquer partout. Ba mama wana o wana bandeko na bango bakufaki. Boche bango wapi? Accident wana est-ce que c'est biso? Est-ce que ça la marine na chaussée à l'état na balabala? Tiens. Tobo ite accident tango yaka. Mutu nyonso atandra te ke accident zoya. Mais oya biso. Ka boy maman brisque boy. Ka les mêmes jours makambo salami mais sabotage au basalaki et comme ça. Bambonga bate bungi ba danger. Tolongo la bibembe koto ba panza batu ba bengana to kende wapi. Kozongisa ti wapi. To sala ni bozo la biso masumu nini mataliki ba de sala po baka na biso ti nenga fote masumu oh masumu esani osala malisusu mataliba nete osala après boya kuna so boye wana oya tukubomana kaka okobana boye esani oya solution te mana babo mabiso solution na biso ezaka na base la biso solution kale pour biso tobimaka na nzela bakufa bazokende bakongo na solution ezani anda siko bautanga nyonso crime vraiment na matadi komona biso mabe te okotyaka bapine na prince okozala c'est ça soki ba électeur bazali ko se reconnaître na kati ya ba élu na bango na kati ya élu na bango et pas batu boni biso to la mukaka na ngo ndengwana obimi des fois fatigué même na nzela likambo courant likambo na yeka kabona kendaki na Delvaux côté à école nanga kuna mbala moko babimelinga Je vous appelle là par rapport à la ville de Kaoum. La ville météo. Oui, à Baoumbo. Ouais. Je trouve là, je suis devant d'ailleurs là. Vous savez que c'est là qu'il y a mon école. Alors, oui. Je pourrais que c'est depuis le mois d'octobre qu'on a volé les cartes. Et la SNEL n'a pas fait quelque chose. Et je ne sais pas si quelle est la solution que nous pouvons trouver par rapport à ça pour que le courant soit quand même officiellement établi. Parce que certainement si j'ai trouvé qui se plaignent par rapport aux factures qui viennent, alors que officiellement ils sont coupés. Je ne sais pas quelle est la solution.
Donc voilà ce qui s'est passé. On a bien dit direction générale. En conférence, il y a à reconnaître que câble Baïba. Parce que il y a liboso na benga cha lobby, mais ce qui tali do sala bien que Baïba câble, na quand même bazaka na courant. Alors, il y a un autre truc à la base. On a posé la discussion, on a dit, ici, on a posé la solution. Il y a quelqu'un des hommes qui va au courant, on est à Malam. Il est responsable de Awalobi à côté ça déjà des mondes, des vies. Il y a qui va faire ça. Il y a un autre de la signature. Il y a un autre directeur, on a bien la direction générale. Alors, il y a un autre qui va s'occuper de la macambo ya cadre. Et puis, il y a un autre après-midi. Comme ça. Et c'est ça nous. Yo tikala na mutema mabe ozo rêver. Et je vais me battre et musala na sala kayango wana. Bandeko wana na sina memi bangwe pas gouverneur. Et plusieurs fois, je vais continuer pour que toutes soient solutions. Insécurité paille. Quelles sont les dispositions? Et puis, bandekwana va vivre neyeni. C'est parce que Corbière et tout en de konayo, yango ebembenayo ba komemango na mapeka. Les années où on a été. Mieux vaut prendre des dispositions en sécurisant les gens, mais bon, ça peut battre possibilité à vivre. Voilà, bandekonanga inazo suki sawana. J'ai souhaité joyeux anniversaire à honorable Lusanga Ngele qui a fêté son anniversaire hier, le 4, en direct à Kinshasa, la capitale. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, fondateur Lusanga. Joyeux anniversaire. Allez, ça c'est pour vous. Cher papa Wanayo. Allez, bonne chance na ba candidat gouverneur nyos. Oyo ba député provincial ba kopé sabiso to ko sali les confiance. Mais muto ko sabinoté. Le chef de l'État n'a parrainé aucune candidature, Lokuta. Moi encore sa chère épouse, la distinguée première là. Bino boyebi ba candidat. Bon voter, to lingi raison té après. Allez, mbote na bandeko tout bakola nanga en direct ya Tokomi Wapi FM dans la province de la Lomami. Ezaka Gabo. Baye baka député na porteur ya mandat national à travers Oya Salaka. Même les lots, à ça la ligne.
na Goma. Pas seulement que tozakuna, mais tozana bilanga na Goma. Yagoto lobby, mutu a parti politique nyonso. Parti politique nyonso pour que ba animaliste na ye. Il faut nanu apesa bilanga 300 hectares ya bilanga. Et qu'on diminue le nombre. Bato ba komi tellement ba paresseux que bazo kende kaka pona koiba na politique. Plus de 143 998 311 332. Kotani. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.